changement ezali likambo ya décision mbala mingi na communauté na biso toyokaka soki opointe du doigt eloko ezali malamu te bato bakoloba bongo yo nde okobongisa oui ngai nakoki kobongisa oui yo mpe okoki kobongisa tolanda lisolo ya lelo na biso na diaspora biso na diaspora tosolola bosolo lelo lobi soki tobongoli kongo na biso ekobonga o kongo na biso ekobonga o kongo na biso ekobonga o. Bienvenue na biso na diaspora. Biso na diaspora ezali podcast esalami na ndeko na bino Jean Dinsir ko wuta Bongo Canada. Susi na ngai na kati ya podcast soki ezali mba no liboso ya roya ezali ko travailler ko apporter contribution na ngai na ndenge mboka na biso esengeli et avancer kasi esika penza o ngai na che focus na ndenge balobaka na français ezali Congolais ya diaspora. Komitu na me makambo eza na Congo yo Congolais ya diaspora pona nini? Parce que Congolais ya diaspora aza na influence makasi na makambo mingi na kati ya Congo ezala malamu to ezala mabe. E nazana eliki yake soki mentalité ya Congolais ya diaspora échanger lokola za na influence na Congolais na kati ya mboka akomema influence ya malamu po ete Congo wana ezwa direction oyo biso tozali kosouete. Nalobi tokosola likambu ya changement ezali décision. Soki décision ezali te changement ekoki kosalema te. Nalingi na émission lelo ko partager na bino eloko na vivre lobby na démarche na ngai ya changement na zoki décision na bi awa likambo na si na pointer yango du doigt depuis longtemps. Na kozela te ke masse mobimba tout ça la changement du coup mais ngai na bandi ko poser geste vers le changement. Na kosenga na bino bo se référer na série oyo na salaki sur feti. Soko zali ko organiser feti to po zali invité na feti. Soki ba no liboso na sengi na yo olanda série wana mobimba ezali eteni natali na sali yango na beteni belé parce que di solo zalaki mulai mingi landa nyonso tina suka. Alors bandeko na ngai lelo nalingi na lakisa ndenge nini ngai moko na salaki la mise en pratique ya batoli mingi na pesi na kati ya seriona sur organisation ya fête. Mbala oyo ngai nazalaki organisateur ya fête. Na kati ya sola lelo na kosola pe ndenge nini nazalaki invité. Lobi bandeko libota na ngai to organisaki fête ya l'occasion ya anniversaire ya graduation ya moko ba na ngai. To lansaki ba invitation ko banda le mois de février pour un événement au ezali na mois de juin 2023. To sala ki yango déjà ba invitation vers le mois de mars bande ko kende parce que na libota nga to lobaki mbula sike bandi mutu na mutu aza na ba projection na année to koti ça déjà ba demande na biso ya temps ba pesa biso mukolo to mi koti ça déjà to zela te to beng sa mutu na dernière minute et déjà là soko zali organisateur yeba yango kozela raté na dernière minute ndo tinde bato invitation dès que ozui ba précision banda ko contacter bato donc biso to pesa déjà 3-4 mois d'avance ba invitation et na veille ya événement to vandi libota mobimba to lobi to lingi événement na ndenge to lansaki invitation que ekobanda de telle heure ekosia à telle heure lobby to koka ko atteindre objectif wana et quelles sont les dispositions que nous devons prendre pour atteindre objectif wana. Travailler yango. Lobi na tongo to ko lamuka à telle heure. Ko bana ko lamba de telle heure à telle heure plus tard telle heure to silisi. To longwe à telle heure to ke na sar ko chabiloko. To ke ko sala ba décoration. Au plus tard telle heure to zongi bandako to sukoli. Au plus tard telle heure to zana sal poto yamba ba invité na biso. Bandeko na ko zongi la mingité ba toli on apesaki na kata série wana tango ko landa o zongi na émission lelo oko comprendre nini nazolobela to lamuki na tongo bandeko to yokana ki fête na biso ba invité to bisaki bango fête zo bana na 18h pe na 22h et sili po ete bato bazonga ndaku ba kristu bazo attendre la pelo iba kine ba culte na bango déjà vers 11h bilo kolamba nyoso elamba maki
et na feti wana nga moko nazalaki pe DJ mibale bana nga bazalaki co-animateur. À 13h équipement nyonso ya musique et c'est kotaki na mutuka prêt pour partir. À 14h presque 22 minutes ba kendaki ko décorer salle basilisi. À 14h30 na parquet mutuka tobandi ko bimisa ba équipement ya musique. À presque 16h30 sonorisation ezalaki ici Evani musique et Zotoka, tout est bien, la salle prête, tous là, bien invité. À 17h30, nous étions déjà dans le service de ce protocole devant la porte pour nous bien invité. À 17h45 minutes, non, 17, je pense 17h35, Mokoboué. Premier invité à débarquer. To yebaki que na batu to bengi selon ndenge to lobelaki na série wana tant vous allez organisateur ndenge ne ko inviter batu na yo to yebaki que à partir ba 17h40 ba premier invité ba ko se pointer donc biso au plus tard 17h30 protocole déjà na porte 35 protocole azo ya mamutali buso 17h45 bato bandi ko kote 18h bandi ko na ngai comme 18h05, déjà une bonne partie à bien invité installée dans la salle. Et déroulement du programme, Toyoganaki à 18h30, modérateur a eu parole, à bandi programme. Exactement à 18h30, Bazalaki na micro na maboko pour accueillir officiellement ba invité Nabiso. Au plus tard 19h30, tout le monde avait mangé. Le temps va passer à témoignage, tout ça, tout bien, mon mokebe, 20h, moi, gâteau Eliama, papa, 21h, mokoboué, tout bandi mabina. 22h, nzembo suke beti, bato bandi kobima. Ngai kotika la kosunga biso, tout le tableau ko batikali. Donc, nous avons atteint notre objectif. À 22h, tout était fini, les gens étaient prêts à partir. Changement, tout cela a été mondé à Salaka. Changement ezali mayele na yo ezali kambu ya décision nous l'avons fait nako fait remarquer fait moko na lobi ngape na mikoleleka ki nazalaki invité na kendaki na ville mususu j'ai dû conduire pendant 2 heures ndeko invité gingai il fallait to zala wana na 19h à 19h 3 minutes nga naza ko stationner na parking pa itoki fallait to kende ye azobima na mutuka na ye na yoki azobisa bato azali na mutuka ne bomoni nebisa ki bino nini bato na yebi bango tango ayiko soana biso alobi na yebisa ki famille nanga soki boza prêter nga na ke bato wana parlant de nous ndenge baloba ke 19h ba kozala wana na yebi ke na 19h ba kozala wana et si vous n'êtes pas prêt na kotika bino nga na ke donc à faire bouger famille na ye pour s'assurer que yé muto invité biso azala wana tango biso tozokoma et to komi na différence il y a 2-3 minutes. Cette fois-ci, yé moutaya qui est pas na biso organisateur. Bande konangai. Vers 18h, je pense, 30 mokoboye, azalaki déjà nzinga. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, yépe ayebi ke en tant qu'organisateur, ndenge to salera makom na biso. Le quoi tobaki 18h tozoba na makambu. En fait, 18h, on ouvrait la porte, tout ça, les temps d'accueillir nos invités. Et 18h30, on commençait les programmes. Ayebaki, kebato makamna bango, et zalaraboué. Et à s'ajuster, azalaki wana, to salebi lulu, biso nyoso natan. Biso soyi pa congolais ou, mikama minde ete kambie me mundele moko zayi na salle. Donc, na ye pona lo bakende konangai, li kambu o ya ba retard na ba fête na biso na ba organisation na biso. Ezaka ka biso mokonde tozondima mentalité na ya mabe nga natali yango depuis plus de 25 ans na vie na ngai nalobi c'est fini maintenant il faut poser des gestes et les gestes que j'ai posés c'est comme ça tu m'invites je sais quoi faire quand j'invite je sais quoi faire parce que il faut toyeba ko respecter temps voilà elo ngana kabola awa biso to sali yango on a fait les pas yopé soko bandi ko sala pas surtout en suivant les conseils na pesa na série wana malembe toko kotisa idéologie ya sika et ça sera connu à travers le monde que communauté congolaise tant ba organiser makamuna bango likambo tant
bazalaka juste, ils savent organiser. Ça se fait dans la communauté mususu. Pourquoi pas biso? Bongo na suki wana. Nde to monani mbala ya sima. Soko za abonné oyebi makambu ya réseaux sociaux ezali kamukaka o cliquer et c'est fini, c'est fait. Et surtout ceux qui eloko oyo na lobi a eza na nzela partager yango, commenter et pesa ba suggestion na makambu. So moni na kata communauté na biso na diaspora esengeli to bongisa. Nzambe apambola. C'était Jean Ndinsil.